ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Lobi tokaki mama Langi akufi kasi lelo babengi biso asekwi ezali nini penza sembola la bato bazola bon Nzambe azongisi mama kwa mema ministère à combat na deuxième dimension bato bandimela ministère à combat te à partir ya mama Olangi oya kangoli biso na kata ba échec ya pauvreté ba limitation oyo tobiye bakite tozale ko stambola lokola banyama mais lelo à partir ya mate ya mama lokola tozali kotambola lokola banyama mais na nzela mate ya mama Olangi nde lelo toyebi ke tokomi batu lelo yo tobongi to changer esika pauvreté ezalaki tozwi élévation ba échec ba malédiction ya libota na nzela mateya mama asilisi mission na ye te mama memi mama Olangi po ete amema ministère ya combat na deuxième dimension non je vais muji obi do papa Olangi o morto do papa Olangi foi revelado até os crianças tem revelação que o papa Olangi morreu, mas o morto da mamãe não tem nada de revelação. Como é que a gente vai assistir logo que mamãe morreu? Essa mulher, você está a ver aqui, essa mulher contou com Jesus, uma mulher espiritual. Ele não pode andar assim à toa, morrer à toa, assim. Vocês vão falar a verdade? Sim, estou falando sério, porque aconteceu ontem à noite, 23 horas. Ou porque mamãe morreu. Oh, mamãe morreu, começamos a chorar, a mamãe morreu. Então, dos nossos do cadrador aí do missionário fala, não, tem que entrar na oração, porque assim essas coisas que estão acontecendo não tem revelação, também a gente não pode acreditar assim, é séria. Então, começamos a rezar, vi a notícia lá no quarto alto, mamãe começou a reagir, tá vendo, né? O mamãe respirou, voltou a imagem novamente em vida. Então, o que nós podemos fazer, nós, os combatentes? Agradecer a Deus. As pessoas que não acreditam no Ministério do Cretê do Combate Espiritual, tem que acreditar agora. Imagina uma pessoa morreu 23 horas, agora estamos aqui horas, quase 10, 11 horas, voltou em vida, é verdade? Aquelas pessoas sempre foi mesmo uma pessoa à toa, é mágico. Ele não é mágico. Mama biso sekutana sengo toki na rolela. Metasi kona comme na sengo. Muto alosaki liwana ye amonaki akokufa pa amone koseko. Muto aseki liwana ye. Yende muto akufa mama akufa te. Yende mama akufaki na ye te. Mama akufi te mama za mama. Mama za mama. Nabi la 20h balobaki akufaki. Nzambe. Mama balobaki etali bango. Mais Nzambe biso sekusi mama za Nzambe. Wana reformation ya bato. Mais oya Nzambe na le kokisa makite. Mokile koki koloba mais oya Nzambe na loba kite. C'est la dernière réponse ezalaki. C'est que Nzambe oyo bato balobaki mama Olangi akufaki bakosaki na bango. Mama batika na soni.
akufaki masekwi tosambelaka nzambe asolo ozala na pasi ozala na bisengo na nzambe ndima kaka bandeko balanzi bozolanda ete mama Olengi akufaki te pamba te moto annonce eke mama Olengi akufaki abuki lokuta bato ya CFMC bango moko batelemi babi mama na bango azala bomoi yango bomoni kolela na bango bayaki mbango mpe bamonaki bitumba po ete bandimaki te ke mama akoya kokufa bongo na mosalo asalaki lelo bomoni ke mama Olengi asekwi azala bomoi. ABC One Television. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire des miracles, des prodiges, des ABC One Television.